Bazo kate mutu ezakata bien babomo na masasi mais bazo kata e mutu na lichette mama na yo ava baboma ye 7 personnes o babandi ona bakotaki na ndako bango nyonso bazo violer un par un longoli bilamba amatisinga likolo ya poso nyama wana abandi kokata nga banzoloko na makolo akata 2 na ba genou na loketo na maboko de longi na mkongwawa ma ezoto kamenga nazo zikate nazo kape moto te eti pendant 1 heure du temps ma etoki makasi akiti singa et moment zo kitsanga j'ai senti que kati nanga naza sunga moko te na senti c'est comme si na komi double na tunie me nazo kabwabi ko banga te na cheo demo moko kati na yo demo wana taba becho masasi taba becho lichette ekodenda et moko na lati sous-vêtement so na longo sous-vêtement na moni makila. Donc ça veut dire que vous avez réglé. Ce qu'on a que comprendre que na niveau ya nu surtout na non na peni na mito mbali. Tango na keko tu na ya bisinga biko banga te condition ya kisi wana yoko banda mona ka ba règle mais ko bet ko lobela mutu te. De la biso place nga na za na yeba ke bazwa ko lukanga. Okomona kaka na yoki voix ezolobelanga nzoka nde démon na bima so kaka na telemi na ke après même 5 minutes omoni ba soda ba yo wana ngana sina ke et na zamba wana na kati ezaki na mwa mai moko na profiter na kota na mai wana na sukola et tango na koti na kati tozo boma siko ko boma na biso ezali so to kangiyo tozo tuna yo olingi kilote ou bien olingi pantalon. Soko lobi kilote to katu à partir à ba genou. Olobi pantalon to katu à partir à makolo. Demo wana bandi kopesa nga courage moko impossible. Nga to betinga masase kokota te. O betinga lichette kokota te. On a travaillé na puissance ya demo wana pendant 6 mois. On a vraiment fait des dégâts. Parce que décision nanga ezaki kanda ndenge babomi ba parents nanga il fallait na se venger na liwa ba parents nanga nde na mona na bima l'esprit physiquement bo na moni na bimi zamba meminga kolongola nga beni tiki sangani ndeni na molimo zamba donc na moni na mimemi na omi mona déjà na komo kende donc na mikuti na kisangani Abi awa na ye kolakisa yo parce que mission nga na pesio bokonzi likolo ya besprit nyonso ya sous-marin besprit ya mai alobi omoni awa abi awa eza première porte ya Afrique et mutu ango azalaki na kitoko moko incroyable mais tout autour na ye bana basi ebele de très belles filles du jamais vu depuis na botama de zamba bandi siko la kisanga alubi ozomona oyo eza ba esprit ya mai oyo eza monde ya mai basi ozomona ce sont des sirènes donc namoni na ba pasteur na sa mai wana c'est là où j'avais compris que eza na bato ebele oyo pe bazosalela nzambe ya solo te me bazosalela na ba pouvoir ya nase ya mai Ezamba bandi kotalisanga basi ozomona ce sont des sirènes musala na bango bamemaka babwakaka un esprit ya stérilité esprit ya bondumba abio ko remarquer na mboka nyonso eza entouré na mai esprit ya impudicité et dominaka mingi pe renyaka esprit de perte financière c'est-à-dire mutu asimbaka mbongo me mbongo eumelake na maboko te mutu asimbaka mbongo masalaka nango eloko te zamba bandi otalisa eza esprit de serpent. Oza congolais olinga kamboka olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe ba mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe ya kopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas
ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo. Orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre yo moto yokaka parce que jusque là bato mawa basilati $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyoso ko bazala bandako ba parents. soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote maneko balandi ya Chebiso Télévision. Bonne année na bino, meilleurs vœux. Merci na ndenge bopona Chebiso Télévision et senge boyeba ete to pesa merci na nkolo parce que to kokota année ya sika 2023. Année oyo ya bénédiction, année ya bilaka, année ya succès, année ya élévation. Ngana kundima ke 2023 oyo pona ngai kozala bongo kasi pona yo na ebité ngada na sinandimi. Merci kasi na sponsor nanga Jésus-Christ de Nazareth. Donc na pesi un grand merci. Merci na bandeko nyonso balingaka Chebiso Télévision. Merci na Orphelinat Vida na ndenge et kolesa bana bitike. Merci Nandeko Denis Mosolo côté réalisation en même temps du côté prise de vue. Merci pe na Elias bana mike bako sala musala kitoko nzamba pambola bino balobi na décembre oyo sala juste malamu ya kosunga bana bitike na $1 de partout bobenga poete descente et kozala mokolo ya 29 nde toko fêter to lier ensemble na ba orphelin. Merci mingi pe na ba oyo basungaka biso na ba idée na ba conception pour na évolution ya Chebiso Télévision. Bandeko ba bolingo lelo ezali bongo troisième partie ya témoignage c'est ko ba été na niveau ya est makambo ekoleka eza ya kosakana te bandeko ba ko kufa bandeko ba ko violer maman na misu ya bana ba ko boma papa na misu ya bana ba ko tala esengeli biso ensemble ya moto ko soutenir FARDC. Donc na côté kuna ba kene ko bunda bitumba po ete to longa to récupérer to pe to zala na kimia na mboka na biso na yango moko pe aviva ki makambo na est momonaki abandaki premier épisode aye na deuxième épisode na yango ngamo na lobi troisième épisode esengena yamba pe to luka ko yeba nini etindaki akota na makambo to pe mai nini ekomelaki famille na ye na bandeko mosusu na pe mbote papa sango nini toza bien voilà. Lelo zali troisième partie, il y a témoignage na yo kasi yamboto banda suko kama biso na prière poete émission za malamu mingi. Mungu wa majeshi, Mungu wa Abrahama, Mungu wa Isaka, Mungu wa Jacob, tunabariki mission, tunaimplore grâce na faveur yako. Saint-Esprit atuguze kyote tutasema hapa Mungu ikuwe témoignage ile itafortifier dunia muzima. Na bale beko nafuata babarikiwe kwa jina na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Nabanzi bosuka ikote oyo. Bani kokota bikota kota to me kampe ko continuer na témoignage pour être mitune zali. OK. Oyibi place bosuka ki bosuka ina brad. Oui na je pense que na pesa ki témoignage ezana ba place yo na kota ki na profondeur te. OK. Neti place yo tango babomi papa mama tango na kepa papa leki
Tango papa leki abenganinga tango na yo kozwa décision ya keno na kutika la rebelle pona ko se venger na liwa ya ba parents ezana makambo ezana na profondeur. Voilà, to ngana okendaka mingi to zana wana sikoyo yambo to continuer. Tango omonaki ba kuboma to pe ba ko sala ba parents na yo. Otikala na mauvais souvenir nini? Natikala na mauvais souvenir moko na kozanga, je manque même des mots. Parce que vous voyez au moins na papa na yo bazo kate mutu ezakata bien babomo na masasi. Mais bazo kata e mutu na lichette. Maman na yo ava baboma ye 7 personnes o babandi ona bakotaki na ndako bango nyonso bazo violer un par un. Et puis bakati nzoto abana basi bakotisi nzete ba grande sœur kotsa bango banzete. C'était grave. C'était vraiment grave. Donc natikala na mauvais souvenir. Un d'abord ya kozanga baboti. Deux ya komona niveau nini baboti nanga bazokufa na miso nanga. Natikala na mauvais souvenir moko makasi. Voilà, sikoyo eloko nini okende après eloko tikala ki nangwana etinda ki yo kota na mozindo okende pe ko kota place okota ki wana maini nyo salaki tango kota ki makambo wana. Merci beaucoup. Tango na baske batumba ki ndako. OK. Batumba ndako na je pense que na lobaka même na simanangawa na zakana ba cicatrice ya moto na zika babimisanga na ndako. Et tant on a que vendre papa leki famille papa ba récupérer ki biloko nyonso o etikala ki je vivais là-bas tellement papa leki azaki mutu moko abandai ko langwa masanga mingi kama na kunywa pombe atezu kufukuza ko benga nayo abengana nga na ndako et tant abenganinga na banjo bika nazalaki mingi na groupe ba shego ezalaki liboso ya hôtel de Beni ebani. C'est là où je vivais et parmi mes amis là, ils en a moko oncle na ya zaki chef wa ba rebelle moko boy. Parce que chef wa ba rebelle wana tango na kei décision na ngezala ki comme ba para ba kufi na misu na nga ba bomi bango. J'avais pris la décision ya kotika la rebelle. Nankota pe na groupe wana pona ko venger liwa ya papa nanga. Voilà. Na kokota ki rébellion maininyo salaki parce que wana oso betaki déjà ningi o salaki ni ngala ngina yeba mba parcours na yo tango zaki rebelle makamuninyo salaki to vana na mingi wana yambo to compter témoignage ameminga pas oncle nae. OK. Et tango to komi zaki na zamba wana ezaleki toleki Butembo neti tozokende vers Goma. Voilà. Na plaine zamba moko munene tokendaki. Et tant on me minga na kuti oncle Nezo Kande aza bazaka na nganga na bango sadi mutu na bango grand maître babenga kae azwaki poso ya nyama mais nyama ngo na ebi nyama nini te achaki na se aibisinga na matalikolo abina longola bilamba na longoli bilamba amatisinga likolo ya poso ya nyama wana abandi ko katanga banzoloko na makolo akata 2 na ba genou na loketo na maboko de longi na mkongwawa akatika banjolo kwa zo changa ba biloko ba net ba poudre moko l'histoire comme ça asali ba cérémonie na moni apelisi moto ya bakoni ache ba brique etango ache ba brique azwi nzungu moko ya munene ache mai akotisinga na kati mai bandi kotoka mai ezotoka menga nazo zikate nazo yoka pe moto te. Et si pendant 1 heure du temps, ma toki makas akiti singa. Et moment zo kitsanga, j'ai senti que 4 nanga naza sunga mokote. Na senti c'est comme si na komi double. Na tunie me nazo kabwabi ko bangate. Na cheo demo moko 4 na yo demo wana taba becho masasi taba becho lichette et kodenda. Et comme exemple, azui lichette abetanga lichette c'est denda. Et denda na zoto nanga. Abi demo wana nda zo batela yo. Attendenge ni nokoki okufa te. Ozomona. Et na sali na première mission nanga batinda kanga nakende ko empoisonner mutu. OK. Tozalaka 3 personnes. Ezalaki ka na beni wana nakenda na lataka bien na vandi na bar wana mutango ayaki azomela. Et tango azomela na pusani kandenge zalaka muze ni je bien muze bakolete bière ingine bayelo bière mususu e community mwali solo apetso ngo niko na koyola niko na kuya nazo suba nazo ya
tango a déplacé na parce que na Beni eza na est eza na ba poison même ya jour moko ezali ya 30 minutes. OK. Il y a 1 heure du temps. Ça dépend. Est-ce qu'on a zwa ki poison ya 1 heure du temps. Na chaki na linzaka tango a telemi na saniti na zolekisa na verre na zindisi. Et après aya meli to kabwani na kei mutu ana tikala kukufa. Mais na salaki na biloko wana 6 mois. Parce qu'on a 6 mois wana na yeko remarquer après la cérémonie au asali la kinga pour nazala na antibal spirituel la tchenga démon na kati j'avais remarqué et comment qui période moko avant un mois koka un moko na lati sous-vêtement son longo sous-vêtement na moni makila donc ça veut dire que ozo régler ce qu'on a qui comprendre que na niveau ya nu surtout na non na peni na mito mbali na ki ko remarquer que nazo régler ne parce que na kenda rotuna ye na makila ezo bima boyene ezo katana te tango na ke kotuna ya bisinga bi ko banga te condition ya kisi wana yo ko banda mona ka ba règle mais ko bet ko lobela mutu te na sala 6 mois na mona ka makila neti mwana mwasi mais na 6 mois wana ngata bozwa ko lukanga ke bozo ya bokende luka mutu ana yibi ndenge to banda ko yiba ba telefone ba tu to ko yiba eloko ya mutu parce que to botola pe mokonzi moko na est na Beni wana to kenda ko botola nzela Butembo azo kende Butembo to pato kanga nzela baninga musu bazaki na minduki biso na ba machette to bloka ye to botola ye nyonso etango babandi ko sala nani pona balandela biso place ngana za na yebaka ke bazwa ko lukanga okomona kaka nayoki voix ezolobelanga nzoka nde démon wana bima so kaka na telemi na ke après même 5 minutes omoni ba soda ba yo wana ngana sina ke na sali 6 mois na reglaka na zomona makila neti mwana mwasi pendant 6 mois et tango toyeko kene na baninga nanga na zamba tozalaki na mission moko c'était prévu to kale mutu moko na nzela na nzela mutu wana azokende Butembo fallait to kale botole mbongo nyonso azalaki nango siko na zambo tokendaki eza na neti 1 km kobima Beni vers Butembo voilà. Et na zamba wana na kati ezaki na mwa mai moko na profiter na kota na mai wana na sukola et tango na koti na kati ya mai na longoli bilamba na bandi kutu nanu ko sukola ta bien te na moni mai changer couleur comme couleur ni donc et comme couleur moko boye moni tu total kaneti na ba film mai moko boye donc et bimisi couleur moko boye na tikala ko mona te et directement na bangi na gina bando kima mena yoki makolo nanga e komi kilo moko neti bachenga mabanga kilo makasi neti na memi biloko moko boye soki ndenge nini tana zolinga ko kima na zoko katende no ki voix ebimi na katsa mai e bengi nga panda 3 fois Moïse mtoto yangu unajua pourquoi miri kwacha muzima oyebi pourquoi natika kyo mobimba jua weye unitumikie kazi uko mtumishi wangu pona yo osalela nga musala oza mosali nanga na bandio lenga kolenga moko première fois na donc nazo lenga nazo trembler voilà c'est bien place au commis mais toujours on a ce moment que à part wana makamba dega nyo sala susu na yebi kezai passé maini nyo sala po soki tubeli mwandambo pe na peuple ba yoki yo ko sunga bandeko mususu pe ba côté kumpanzi kuna maini ni ya mabe osala tango zaki nanu okenda ko ba protection ndoki wana koti kati na yo ba ipaka nini osala ka susu na kati ya musala wana voilà na kati ya musala wana tango nazwaki demo wana pona protéger kanga to sala ba mission normalement oyo bar tozalaka nango ezalaka mingi ya ko soko bembi Beni ozokende vers Bunya soit ozonimo kende Kisangani voilà na banzela wana to banda ko bimela batu soki boyokaki dans le temps à partir ba 2007 ba rebelle mo banda ko bima na balabala bise koya parce que zaki na ba bise banda ko uta Kisangani ezo uta Bunya ezo ya Beni nzela na ezalaki na makadamu to ko bimela bango na nzela to babeti masasi tozo boma siko ko boma na biso ezali so to kangiyo tozo tuna yo olingi kilote bi olingi pantalon soko lobi kilote to katu à partir ba genou olobi pantalon to katu à partir ya makolo olobi chemise manche courte to katu yo maboko awo
C'est-à-dire babandi ko boma batu bongo tozo boma batu bongo tozo kata bango to koboto la biloko to kenango do démon wana bandi ko pesa nga courage moko impossible nga to betinga masase kokota te o betinga lichette kokota te. Donc on a travaillé na puissance ya démon wana pendant 6 mois. Pendant 6 mois tozo boma batu tozo kata batu do to sali ba dégâts ebele na niveau ya est. C'est pourquoi quand na des premiers épisodes témoignage na lobaki na yebi 4 coins ya est. Kobanda kaka ba Butembo ba Beni wana kokende ti Goma ba Kiwanja ba côté wana Zamba wana na yebi Zamba wana bien. Parce que ça ba Zamba auto fréquenté pendant 6 mois na zalaki na bango. On a vraiment fait des dégâts. Parce que décision nangé zaki kanda ndenge ba bomi ba parents nanga il fallait na se venger na liwa ba parents nanga. Et puis batongo ba bomaki ba parents na yo c'est lukaki bango. Moment on a na look-up na dona yaki ko comprendre que zalaki camarade ya papa. OK. E bazalaki na ba makambu na bango, bazalaka na groupe na bango moko ya babandi. Siko na groupe na bango eza na mbongo moko babotola soki papa swazwaka soki nde ba makambu na bango nde asalaka vengeance ke baboma famille mobimba ya papa ba éliminer. Etango makambu wana ye kobima akima ti lelo tolobaka atikala konyata su benite akoma na Tanzanie. Ndekuna akimela vanda. Bon, siko tango osaki na kata mai oki voix bengio réaction ezaki nini? Réaction nanga ezaki mobangi, réaction nanga ezaki na kima. Donc na panikaki ekomi ke na kima. Mais tango voix ebanjo bima ezanga nzambe Moïse unajua pourquoi miri kuachaka muzima niko na we kazi il faut nitumikie. Naza na yo musala na yebi oyebi pourquoi natikaki yo na bomoi naza na yo musala naza na mission na yo il faut sala musalo na zotinda yo. Après réaction na yo zaki après réaction nanga j'ai senti net nazaki neutralisé parce que démon nazalaka na ye devant mutu nyonso nazalaka na autorité devant mutu nyonso nazalaka na autorité mais sur place tango na moni eloko wana na mai na okivwa wana na komaki neutralisé donc nazaki sous na force te donc na se senti que force nyonso kati na ngesili na yeko comprendre ndenge Bible ezoloba ke la présence de l'Éternel c'est l'absence totale du diable. Là où l'Éternel règne domine les ténèbres ne peut pas régner ou dominer. Okay. Ça dit nazalaki neutralisé na niveau moko nazokoka donc eloko moko te bandi su ko travailler kati nanga esprit moko te démon moko te bandi su ko se manifester donc na senti net naza su na eloko te neutralisé. Et suite ezalaki ndenge nini? Suite ezalaki zamba ye kopesa nga kombo ya apôtre parce que apôtre wana pe ya sona masakufa apôtre Elisha bayebi beni mobimba apôtre Elisha alobi kende ndenge ozobima kende pa mosali na nga apôtre Elisha asambela po na yo ngonga na yo faut koka kosalela ngai. Et quand je suis allé na komi na kutaki baza na plein culte je suis entré à l'église après moment kilte sili na ebisi ba poto na bi nazana posa na kuta na pasteur. Et tant on a koti atalinga bando seka lobi nzamba ebisa kinga ozoya yoza musali nzambe. Et nalanda délivrance une semaine mais délivrance nanga ezalaki blague te. Pour na ba séparer nga na démon wana c'était tout un problème. Et comme ezalaki temps ya nzambe se kokaki na leki na délivrance après délivrance nanga jour moko délivrance nanga sineti lelo après 3 jours ezaki na butu na permanence à partir de 2h du matin. Nazo prier na moni na kati ya permanence na mona lumière moko depuis na botama ti lelo na mona na mte. OK. Lumière ya makasi na kati ya permanence nazalaki lumière ya makasi ya niveau moko nazotala nazokokate miso ezokoka kotala lumière wana te. Na ngumba mi na bandi kolela nazolenga na okivwa o na okaki su na mai esobenga Moïse ngonga na yo kokia yo kosalela nga mais avant obanda mission nanga nazolinga na la kiswele komoko
nde namona na bima na esprit physiquement boye namoni na bimi Zamba meminga kolongola nga Beni tiki sangani Andeni na molimo Zamba donc namoni na mimemi na mimona déjà na komo kende donc na mikuti na Kisangani précisément wapi Zamba meminga tina shitu wa Genya Nebiki batebele ba yebi shitu wa Genya po sala nini kuna Zamba meminga zo bisanga eloko aliboso alobi obi pourquoi na memio awa alobi awa na ye kolakisa yo parce que mission nga na pesi yo bokonzi likolo ya besprit nyonso ya sous-marin besprit ya mai alobi omoni awa alobi awa eza première porte ya Afrique ya monde ya ténèbres ya monde visible yaka etango nazokende tokoti namoni eza neti salle moko eza sans limite batu ebele siko na kati ya salle wana eza na kote mususu batu balati ba robe ya rouge mena ba croix ya noir ba signe ya croix ya noir na ba robe wana ba misu balati ba robe ya noir kote na bango noir nzoto mobimba ba misu balati ba robe moko eza neti ba bleu ya makasi il y avait des différences mais ce que liboso kuna ezaki na mutu moko avandi na kiti et mutu ango azalaki na kitoko moko incroyable mais tout autour na ye bana basi ebele de très belles filles je dis jamais vu depuis na botama nde Zamba bandi siko kolakisa nga alobi ozomona oyo eza ba esprit ya mai oyo eza monde ya mai basi ozomona ce sont des sirènes Zamba bandi ko parler nga c'est pourquoi mboka nyonso kokoma okuti mboka wana eza entouré na mai eza na deux esprits erenyaka na mboka wana esprit ya nyoka na ya sirène et puis Zamba bandi ko talisa nga na misala nini ba sirène basalaka na mboka nyonso place bazali na banyoka bon Nzamba lo talisa makambo nyonso na bit nini bit ya Nzambe ezalaki ke parce que eza na mission Nzamba pesinga et mission Nzamba pesinga mingi eza délivrance apesinga bokonzi mingi likolo ba esprit ya mai likolo ba esprit démoniaque c'est-à-dire bit na ezalaki a révéler nga secret moko boy ezaki caché ya monde à ténèbres OK Zamba tali et puis quand j'étais là ce qui était étonnant ezalaki na ezana apôtre moko jusqu'au apôtre wana akufa mais atikeli mwana na ye il a une grande église à Goma je ne peux pas citer les noms yebiki bato Goma ebele bayebi mususu azati lelo na Goma wana et puis na okiki azape wana Kinshasa bande église donc namoni na ba pasteur na sa mayo wana c'est-à-dire c'est là où j'avais compris que ezana bato ebele oyo pe bazosalela Nzambe ya solo te me bazosalela na ba pouvoir ya nase ya mai mais toza kuna te j'ai parlé d'abord sur mon témoignage ndenge ni Nzamba ekomemanga kolakisanga monde ya se ya mai réalité banda ekoleka j'ai vu des sirènes j'ai vu des hommes de Dieu j'ai vu beaucoup de gens Nzamba bandi kotalisanga basi ozomona ce sont des sirènes musala na bango bamemaka babwakaka un esprit ya stérilité esprit ya bondumba abio ko remarquer na mboka nyonso eza entouré na mai esprit ya impudicité et dominaka mingi pe renyaka OK deuxième des choses oko remarquer esprit de sécheresse esprit de perte financière c'est-à-dire mutu asimbaka mbongo me mbongo eumelaki na maboko te mutu asimbaka mbongo masalaka nango eloko te Zamba bando tesanga eza esprit de serpent ezaka esprit ya kokausa mutu ya ka esprit ya kata mutu azana ba projet mais pona ba projet se réaliser ozomona kaka blocage eza ba esprit oyo combataka bato Dieu a commencé à m'enseigner ces histoires là atangisi ga yango et après na yeko Nzamba yeko zongisanga à partir de 5 heures du matin de nazonga Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mesdames, messieurs, bosi koyoka moto na Nzambe, témoignage abeti c'est très fort. Ngai nazui leçon nga pe de ma part.
nzambe atalaka mabe ya mutu te, nzambe atalaka passé ya mutu te, mais so nzambe sa ponio ya ponio. Dans ce cas, mesdames, messieurs, lelo ne torosukisa pona lelo tosukisi témoignage ameka sinarotika na bino na mosala na nzambe, ameka mpe ko conscientiser bino, ameka mpe ko teya bino parce que nzambe alobeli ye ke sengeli a prier pour na bato. Bon, je sais pas pour ni nzambe atali seka ye sengeli a prier pour na bato. Na kotika ye ngai na pesi merci na ndeko Chris Linish Mosolo Elias vous avez na caméra na pesi merci na bato tout oyo bako contribuer pour na orphelinat Vida $1 lié ça bana bitike. Ceux qui sponsor nanga azongité ngai na bino tokutana Jésus Christ sur azongité voulais dire tokutana pour na émission ya sika. Nga na pesi bino congé. Bye bye. Mungu atubariki, Mungu atufanye neema, mwebote Mungu natufuata, mimi nasema mbingu iko wazi, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé toza nazo exhorter yo muke na livre ya 1 Chronique chapitre 4 verset 9, Bible zoloba. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoquant le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordant ce qu'il avait demandé. Bien-aimé na lingine bisayo boye. Ozolandanga ou qu'on anifuata partout Boulaya ou aux États-Unis, Belgique, France, Paris, par-ci, par-là où tu vas prendre les moments ya kolanda biso. Soko tali Bible zo tali sabiso problème à Jaïbet. Jaïbet Bible zoloba, il était plus considéré que ses frères dans sa famille. Il avait de la valeur. Il avait de la considération. Mais la Bible me dit, Jaïbet, il était souffrant dans le domaine moko ya vie naye. Il était souffrant, il était limité dans sa vie. Nini sala ki Jaïbet azala limité, c'est parce que kombo maman na ya pesa qui est nasima ya kombo na, il y avait une puissance ya monde à ténèbres. Bien-aimé, peut-être au Zolandanga, au Sana Poto, au Sa peut-être na Congo, au Sa peut-être na Mboka Moroboy, au Zwa Libala, Mobali azana ba moyen ya salaka, yopo salaka, mais depo kota nanda kwa Libala obotakata. Yeba kezana puissance moko ya monde à ténèbres, oyo ekangi kobota na yo. Ezana puissance moko ya bondo keza sima. Et ba puissance angweza ba puissance ba sirène ba puissance ba nyoka. Parce que tango nzamba mema kinga na sena mai, nzamba ke kotalisanga Mungu eko na nyonesha chini ya maji, ananyambia angalia bintu biko chini ya maji. E pale mina angalia mino na masirene na banyoka. Mungu anasema basirene zomo na wewe musala na bango. Eza ko kanga mabota, komema ba complication, ko bloquer mabala ya batu. Soko remarquer na vie na yo okoma déjà na âge ko za la stable na libala. Mais ozo se retrouver que stabilité à mariage ezate, yeba koza combattre l'esprit ya sirène. Esprit ya serpent. Eza esprit des eaux, ndezo combattre yo. Na uti kolanda ndeko moko na boya ki a témoigner en direct azan États-Unis, mais na kopesa komone azan mosali en Nzambe, komone prophète Rigen azan États-Unis, je pense qu'azolanda biso. Ndeko na benga kinga c'était dimanche la semaine passée. Et ndeko na benga bisinga papa na 2018 na beli. Tango na ken hôpital ba salinga examen ba kutinga na sida. Na sali nyonso na mema mwasi nanga akepe na hôpital ba sali test ba kuti mwasi na sida te. Sadi ba kuti mobali na sida, mobali ya bombi koebisa mwasi vérité. Mobali ya mituni me koma mwasi nanga na bimaka na etovani nenda kumoko. Ndenge nini yaza na maladi tenga na zana maladi. Maladi na zango wapi. Un homme de Dieu. Landa témoignage na boye kutwa leka parce que c'est un homme de Dieu na boye kotanga profondeur na ye. Et tango benga dimanche na ebisi sala offrande na yo. Zwamai. Ta l'esprit so combattre yo. Atuninga papa na bino. Obima okweya na mwasi moko azaka mwasi te me mwasi na azaka sirène. Kombo nete la bandole la bi effectivement papa. Na kweya kana etango mwasi na nga skendaka congé na Congo. Na tikala okweya na mwasi wana beti lelo na mona ga su mwasi wana yaka na église. Na bi azalaki mutu normal te me azalaki sirène ndo bimaki na ye. Atikeli yo sida ya kindokeza sida normalité. Et awa na zolo bandeko wana abiki miracle en Nzambe a témoigné mounen en Nzambe. Bien aimé peut-être yo poso landanga. Ozana même problème ezotungisa yo. Yo pendengo sana peut-être ozo mikuta.
osimbaka na yo mbongo osano na libala malonga mais depo bota mwana moko ti lelo obotaka sute makile telema depo kenda poto koka kozwa mikanda te parce que ça un esprit moko ya sirène esprit moko ya serpent oyo ezo combattre oke yo koki ozwa mikanda te oyo ezo combattre oke yo koki ozala stable te oza na libala mama yo ozolandanga tala vino ozobika ekomaka baperiode moko yo moko ozomisepelisa na ndako ozosintroduire misapi na nzoto na yo ozomisepelisa yo moko oyebi makambo ekomelo eza nini oza kombati na esprit ya sirène oza kombati na esprit ya serpent mutu nyonso nyoka bundisaka ye mutu nyonso aza kombati ekokombati na esprit ya sirène kuko masini ya kudécouvrir utaona muntu anaguzaka franga mashifana ekitu na franga muntu eko na maprojet me eko na vivre ma limitation mu maprojet yake muntu eko mundoa me eko na vivre c'est comme si ana mundoa. Ce sont des combats spirituels ya manyoka na masireni ya buchawi. Mungu ananipatia nguvu ya kuponesha kila mtu eko na maproblème, kila mtu eko na madifficulté. Peut-être ozolanda ngande ko nanga place ozali yo posa la même problème, oza la même difficulté, makambo ezo simba te depo kenda poto okoma kutu komituna est-ce que nzamba tikanga ou bien nzamba tikanga te. Il y a des moments que tu te poses des questions comme ça. Soki nzamba tika yo ndeko wana nazotala nanu ndeko wana lobaki papa soki moye ezali je peux témoigner, soki moye ezate na ko témoigner te parce que na moni atindelinga message natala na lobi papa soko leki na émission na ko la posa na témoigner na ebité si la personne elle est en direct tokomekota la soki akozala en direct pona koluka ndenge nini akoki ko témoigner liboso bolanda. Peut-être yo pende kozolanda nga ozana même problème ezotungisa yo, même problème ezonyokola yo ozana poto ndengo za metala ba problème ozana okutana kana mibali me mibali wana ba honoraka yo te stabilité ezate mobali okobandane relation malamu mais après certain moment ndenge makambo ekobebo ko comprendre te parce que zana puissance moko ya nyoka, puissance ya sirène ozo combattre yo ozo linga te ke yo zala stable. C'est pourquoi bien aimé yo mutoza na maladie, yo mutoza na ba difficulté, yo mutoza na problème, benga na numéro wana na ebité soki azu. Oui allô? Oui allô, bonjour papa, na bengyo kaka en direct na sacrifier unité. Toza déjà na souk émission na biso, kombo na ni papa s'il vous plaît pour na témoignage loba qui a partir ya Pounozali. Oui, bonjour mon apôtre, c'est le prophète Serge. Pour tout le monde qui ne me connaît pas, je suis vraiment persuadé dans l'ensemble de l'apôtre Moïse Kassoumou parce que le témoignage, même ma femme n'était pas au courant. Ben, Azuka, moi, ma femme avait dit qu'elle va t'appeler, toi mettre elle-même d'abord en privé. Depuis le jour où on a un témoignage par rapport à mes parents, on est à Est, na Bitumba Est. Oui, papa. Allô? Allô, mon Dieu. Oui, papa, Tolanda. Ok. Alors, j'aimerais témoigner à la face du monde bonnet et ensemble à apôtre Moïse Kassoumou, à Salina Vinanga. Ok. Et je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps parce que chez vous là-bas en Afrique, les crédits c'est tout. Oui, nous sommes ici en Europe, alors pour nous les crédits, bon. Alors, je voulais dire ceci. Parce que j'étais en train de souffrir de la maladie depuis 2018. C'est depuis 2018 que j'étais atteinte de VIH, que ma femme n'était pas au courant. Namemaka écoute dans l'hôpital, sans qu'elle sache tout qui vous a mis dans l'hôpital. Pour passer à des dépistages, tout à ceux qui est basé en tête dans la même situation. Donc, comme à l'hôpital, pour changer trop d'hôpitaux, ma femme était saine et sauf. Yes. Alors, ça m'a épaté. J'ai sillonné beaucoup des églises pour éviter de citer les noms. Même il y a un prophète qui est à Kinshasa, dans Kombo Makasi. Même quand vous avez une apôtre, j'ai même le temps de le rencontrer. Parce que je voulais d'ailleurs qu'il soit mon mentor. Mais alors, tout ça me l'a rappelé, mais Zambi a son raté. Alors, quand on est pour l'apôtre Moïse, l'internet, a benga tout ça dans le téléphone. A dit singa na luka mungwa. Après, il dit, c'est un huile d'olive,
asenganga offrande ya $610. Je pense nango asenganga je n'ai même pas hésité, j'ai envoyé ça directement. Et ça m'a renvoyé à Kalaté, ça m'a renvoyé la semaine passée. Et toi, tout ça m'a renvoyé la semaine passée. C'est que je vous dis, je pense après émission, à tout ça, à quel téléphone, à routine de la résultat à l'hôpital, à routine de la yango, à capturer la routine de la yango. Alors, c'est Dieu. Merci beaucoup. Ah, on a minute quand même déjà, Elimwe Nanzoto. Papa, na salle de pistage, qu'on a 6 hôpitaux. 6 hôpitaux, naza normal, balobi na kiala kubela kutu atakutu infection. Gloire au Seigneur. Bien aimé, pour les crédits, Toko Minasuka, Zoa numéro Nabiso 0 et plus 243 99 95 25 659 0 99 95 25 659 0 et plus 243 99 95 25 659. Benganga yo mutoza na ba problème, uko na ma problème, uko na ma difficulté, utwite tutakombea na Mungu atatenda miujiza. Kozwa hésitation ata mokote, benga oyamba miracle na yo, oyamba guérison. Nzambo ya bikisanga na kachaliwa, nzambo ya salake alongolanga meme bisika na sina kotaki, nzambo ya memanga lagisanga deuxième monde, na se ya mai, na découvrir ba secret na se ya mai, na yebisho que quel que soit problème ozanango okozwa solution. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wa majeshi mina déclarer miujiza kwa kila mtu kwa jina na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Ndeko ngai oza Congolais olinga kamboka oyo. Olinga kabana orphelina vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisi la piba. Mutu azana mutima mawa. Oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina vida na $1 apamba. Bana balia balala bien bamela bien. Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso. Bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba. Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso. En tout cas ekoliesa bana bitike po ba fete na décembre oyo. Orphelina vida baza na posa na biso. Ndenge bana biso ba vivre na ndako, ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre. Yo muto yo kama. Parce que jusque là ba toma basilati. $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosuka ba orphelin. Ba fêter bonne année. Neti kaka bana nyoso o bazala bandako ba parents. Soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso. Vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazala na ba parents te. Alors soki ozopesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini. Orphelina vida baza na posa na biso. Orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu, motema bolingo, motema bonzambe opesi kaka $1. $1 mpona kopermettre bana na biso ba orphelin bafete mpe lokola bana nyonso.